Papa Sango bosolo na politique na papa Hervé boza mutema mabe. Comment fait-il vous préférer vous faire souffrir de sous fali pour prendre héritier ou attendre des nouveaux? Bazala qui na dépression bazo sibira ngba qui na suka. Sous beaucoup baxe sous banane yo charge on le kona bango. Faire goba ki rola musalazar te. Papa Sango bosolo na politique a esu ko foncer atisi ko ndeni acide na pota. Ya on a le babino tout le temps. Boko melacide pour na faire. Biso to pona na biso vrai ka côté musique ya solo les salema faire azo fournir be fort. Pour musique na biso rumba etika la de génération à génération. Mais bien bozo de ko détruire na ba autoti na ba bloc moko ba base bozo so na plastique. Ça là na logo soki na kolela ezani. Soki na kolela pinzoli na ngai barobine bokupangusa ngai te tokango na kopo tobisa na bolandi lobi baya kokisa bashimiste basalango bateste bayeba tene yango ntango mosusu eza na bale ya merki albome na ngai tuna na bilunge basi kitoko kasi baso bakoma bafan rotwi stilo fakange tuna na banibera ba telefone kasi soki na bengi bango occupé na panzaki esuka wanzoka premier épisode suite fenatikeli de Souza Paulo Enko de Bundes Gula forever aloba kinanga zela ya kozumba ngai butumo bimana la litese bapanze omoni tata oyo Israël Mutombo eza tanae journaliste mo ya waouh eza tanae omoni tata oyo Ferregola les padres eza tana bango banda makama ba émission e banda na mboka oyo na mama boete émission ezelamino on est match à léopard Dabilanga développé on est match à léopard. Non. On est match à léopard. Non. Émission oh ningo sotalama. Na pourquoi? Oh ba français bazali ba ko na BRR déjà. Ba ta le bala. Point na point. Oh ba émission de ekobima après émission oh. Émission oh ezelami Ferregola na 24 a créé un embouteillage moko. En trois événements oh émission oh ils ont dirait match à léopard contre le Mexique net au Zéla les émissions Zélami Israël Mutombo félicitations papa Sango en tout cas félicitations Ferregola en tout cas bravo vraiment star Tony me rappelle battu ils attendent à bango en tout cas bravo mais qu'est-ce que là quand ça ma vidéo dans Pouina. Papa en fait de moi. Ça va bien papa de moi. Ferregola ko confirmer sous suprématie na ye na sagesse na intelligence musicale na ye lobby et par bosolo na politique. Bato bazela ki tout ba lokese ba critiquer Ferre ba ko quitter. Ezara ba waro na ba spiritas. De ba continuer ko sa ba live na panel na ba na TikTok. Mais aussi mbela ba ngosote parce que Ferregola a lobby boy. Plus question de c'est une stratégie. Donc mega ko na ba saxophonie na banani boyi bi stratégie cette fois sur la garde. Merci papa Hervé pour na biso ba goloa na yo. To bana ko bano papa. Ko tiaka ba temps fort ba répétition na biso te. Et tiaka ba parti o banzembo ba yeba de bouti akada ba répétition. Ba o toujours préparer no ba spectacle. Bo pesa mango su tenter. Plus to pesa ba ngotan, plus bazo yi ba stratégie na biso. Baza faible artistiquement, mais balinga kuma makasi pour ba polémique ba base. Et cette fois-ci, ekolekate. Biso ba golo biso moko toza wana pona yo. Toza pe to continuer kozala toza. Parce que depuis tu adoptes comme moi qui gaulois, tu s'adoptes comme bana adoptif, on te lâche pas. Dimanche lelo. Et j'ai écouté plus il y a 20 chansons sur Spotify premium. Parce que chaque mois on a déboursé l'art. 3.quelque pour yoka na Spotify. Et ça loko ba fanatique on te ba oganga kino bazo ba fanatique mu tellement ba l'acception ba capture tene ba Hollanda yo, ba landa ba artiste na bango sur le plan digital na banzembo na bango. Ba style ba mode gratuit mais biso ba vrai gaulois. Tout ça la consommer artiste na mode payant.
C'est ça la force de la communauté gauloise. La gastronomie, quelle que soit la qualité, la quantité de billes, tu risques de tomber malade. On a consommer tous les jours pour tomber maladie à cause de la gaulois. Mais si de l'autre côté, le quoi bazar ko kokati, ba monika diverser ba mon papa Hervé. Papa Hervé ba na musique ya va bango. Ayima na franc congolais, ba vie Madilou, ba papa ba Pépé Kale, ba vie on ba valida faire à l'époque. Papa Mbaza qui premier grand artiste vedette ya musique na biso à l'époque. Faire ibana kite ya mbaki na wenge BCBG ba wila na micro. Ba wila micro na papa Wemba. Ba artiste na bino ba yeli loka o ba commune on kombo na musique te. Bazonga batia place na bango na base ba adversaire na faire. Faire za adversaire na wera za adversaire à JB. Parce que yima na bango sika moko. Mais bino bobimika lelo na moi makasi. Bolingo ya boza adversaire na faire. Sur quel plan? Na plan nini? Parce que lelo so moni faire. Azab moto wengi. Bon chic, bon genre. Azara ndakwa bien. Azara monsia kitoko mondele. Azana bana ba kitoko bomona ka bango. Azara ba mutuka bien. Azana ba villa. Azara artiste se respecta na kona yeme. So tali via récite na ye non. Vous attendez le moto ça la critique. Mais ce que bino ba oboko ko réussir te musicalement. Bozolinga ce que boya pour prouver na bato kino, bino bo réussir. To boy te bien sûr aussi bo réussir mais comme a dimension à faire gol en 2026 et vous avez nos temps. Besoin qui va contrat illusoire. Ba concert illusoire aux arobeta. Tant on fait le gol ko se ressusciter après prison. Ba makambo tout illusoire wana et comme il bloqué. Tout le monde le beaucoup ko les gars te fait que se justifier makambo artiste ko lo baté. Parce que vous perdre le repère artistique na bino. Beaucoup ko yana ba trop de machines. Papa mbalo à l'époque. Trop de machines, rumbe za trop de machines te. Rumbe za guitare, et za voix, ba texte na ba mélodie. Mais beaucoup mis trop de machines derrière bino. Y a besoin de capacité si artistique wana tant bo sala ba concert na bino. Parce que tant on fait le ça ba répétition trop. Ba master ba tikala tant faire ça na plus ba sali 60 jours répétition na répétition. Au bando c'est que bango ba sala ka ba répétition mais lelo. Tout le monde ba artiste wana ba sala répétition ba za ma casse sur scène. T'as les voir montaki avec 17 chansons parce que c'est une chanson dédiée par ba fanatique ba kotaki na Abidjan non na Libreville ba na concert à gala c'est Valentin ezala ki banzembo bango ba ponaki ne fera yimbi en 17 chansons to laksa ki bino mini on est sur grandeur d'esprit le lokuna ba to Libreville ba na chance parce que bazui événement ou bazoité bazui artiste s'exprimer musicalement parlant. Plus il y a 17 chansons. Vous avez une grandeur artiste, mais vous avez des 3 chansons qui me ban. C'est quoi faire, c'est quoi 17. Vous avez un accord à Reina. Oui, bon, mon athée. Avant encore à Reina, le 14 mars, oui. Faire voir le sabino ce qu'on est acoustique. Version asika. Pour la version asika acoustique, pour comme symphonie, babilo ils avaient belé. Tous à temporiser, tous là. Tous à banali padre.